S'il vous plaît. Johnny Mbembekar na yo tikali wapi? Soni kaka. Ah, kar na yo tikali wapi? Soni. Toka yo babi yo kuna mapesa kwa bakara yo zo kara tishi. Kuna mapesa bani mapesa kara. Ah. Problème c'est Johnny Mbembekar. Pour vous en avoir. Problème. Ils ont un salam de pesa kaka. Tout quoi assister pe maestro moto tout monde recrutement na ye ba musicien orchestre ba tout mususu tout monde bango ba koti pa maestro lelo pe biso to ye quand même ko surprendre yo na répéter coulisses na moni pe même style wana ba musicien orchestre mususu pour OK mula été ko marcher ba monter na moni Mbemba za Johnny Mbembe azaki pa ka bosser orchestre suki zaki bina filé o ba tutu ba bi ke bina filé na yo moi guerre mo bozala wana ya bombate siko yo recruter animateur mo awute pa na éviter za pour tirer karatonde namonate nanuna yokate unalona moye nanuna monate namonate bien tunaye aucun problème bon nini kasi le côté Navandaki baibsinga que non artiste moko boye ça hasard pour ça tester bon ngai musana ngai zaki na sepel ça ba fanatique et la bonne musique rai azel longi quand même oh ils a reconnu na Kinshasa ou aboka déjà na sala ni aboka bien na tunie asinga ngaku na yebite auti na orchestre utoloba ngai bika utai pa fina soka bosse bulembi na tunie asinga no nazana pale nazoruka bulo génération au biso to bimi to zanga combo pesa et koti poto tellement on sanati tout en étape pour proposer non moni ezaka étape pour proposer beaucoup mieux ko imposer o étape pour proposer la étape mo besoin difficile na vie artiste d'ailleurs on a zo éviter ba polémique pour tout en étape pour proposer ba en fait na to bimisa album mon côté mi balé mi c'était pour comment ko imposer moi le to vanda bon moi bo vient biso fali poupa aïe biso style bloqué tout ça là aïe biso à imposer mais biso photo proposer comme pour ma biso kaka ça plus ya rama ba promotion et surtout ba marketing et na makambo to loba na ba TV et zo ba carrière na biso ba jeune et belé donc ba ya mso mona la muki abani mama ofinga papa wa salier na musique ya Congo no finga maestro pour ça kufa obosa ngeta msu yomo ba fano ya yomo ya bako ya tamsu ka 20 nyosa wana balinga ko ba tamsu ba villageois nde ba pesa ko chance. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba
ezali na bakolo na yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joy Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole, France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien dit le matin à la présentation de Gato Sarabino, Babone, tout y a comme Révolution News. Donc vous avez déjà scotché, branché parce que ici, actualité oblige. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit pour vous l'aide du maître Patrick Bekam. Donc, les nouveaux matousanais avec Nayende Toko, mais quand même, sur le moment concernant carrière nous évoluer. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Fabou Sendekan et aux offres derrière la caméra. Pourquoi pas aussi à Michel Combe Aigle Royal, je vois aussi directement mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre en bon souhait, à Jojo Ngondaïmen était avantageuse, patron Yangwana, à Willy Mouchen, laissé le véritable code mondial pour proposer à la Chanel la parisienne, maître Carole Chaminga, Jean Dibaro, Derek Deraman, Derek Chaminga Yangwana, n'a pas tout le monde dit le matato sur la vraiment l'aide du maître Patrick Bekam, donc grâce à Fabou Sendekan, ils font le large parce que nous avons invité Nabiso Toye qu'on s'y reprendra. Ah, on allait à répétition coulisses, mais quand même, na reste pas dans le fanatique na ba tout balingaraye donc tout sur le moment parce que Bolanda P intégralité à répétition toujours na Congo Révolution News à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Dieu le matin. Bonne. Ouais, ça va par la grâce, bikaka ton a répété mais to kati bikaka biso to ça ba umbu ya ba fanatique na ba mélomane tu as la bonne musique ton a choisi ceux qui micro et ça va quelque chose tous obligés à ko Solana Bangonde Zala Kaka, voilà. Ouais, voilà, donc tout est déjà bonne santé. Et puis après, Angola, tout le monde va produire la Nanagele, va acheter Temba, au Bessikou, tout le monde trop, na Sayo Bassin, et puis la production Moussou, na évité évolution, il y a épée la chance, les lots et Zokenden. En tout cas, merci, na Ozala Ingraté, pour nous remercier, fanatique tu as la bonne musique, Congolais, na Congolaise, na tout cas, le monde entier, au soutenir Patrick Bekam, une équipe d'avenir, en tout cas, et puis la chance, c'est ce que ça, en tout cas, et puis c'est ce qu'on pose ça, c'est la bon album, histoire, donc ils ont qui est bien, ils ont bien, et après, premier projet, on a vu la nouvelle année, Bavoko, et la première fois, on a eu Mbimba, en tout cas, Kota la nengi ba fanatique ba yambiango en tout cas rien à dire les autres qui est vraiment bien merci na bango merci na ba mélomane bonne musique donc toujours continuer toujours ko bosser to yaki na Angola to betaki na Angola après Angola to zongi na ba vacances to livrer ba concert ma content penza zate pour moi belé en tout cas merci na ba tout ba yambaki biso na ba pesi biso opportunité na début carrière ba zolinga ba bengisa biso po ba yoka musique na biso engela tsaki ça va quand même toujours débrouiller malin voilà ouais aux débrouiller malin mais na évité parce que na eu la chance tout le monde qui est là qui place au taki donc la belle maïs te produira qui les loyo aux évoluer yomoko parce que contraint derrière bo arrêter qui ou bien ici là déjà mais si par rapport il y a ndenge le biko préparer album parce que c'est un moyen mon bébé na évité est-ce que déjà préparatif non banda qui ou bien aux gens de envoyer non déjà moni air contrat na biso na wanted sili na maestro batu solango susté batu so ebidake tozo bunda biso moko tozo en fait on se défendre ba producteur pe bazoya mais ndenge fallait moni wanted wana ilaki na moi niveau côté tchelelanga wana déjà mi manga ba mikili et salaba nini en fait ce qui la belle mzuzo yi fazala adala il faut aller kata wanted pour ça bien fallait ka wanted héros pour les gars à faire tout ça tout travailler tout bande des albums déjà tout comme il y a 40% déjà il y a enregistrement il y a album si tout va bien déjà mois prochain tu peux ça date c'est sortie officielle il y a générique na biso auto préparé donc voilà ouais Robeti masola générique ndé balobaka actualité oblige to côté déjà na habité na mona ilo mo boy to mona ki
tu vas assister pe maestro tout le monde recrutement naé ba musicien orchestre ba tout le monde bango ba koti et pas maestro lelo pe biso to quand même ko surprendre yo na répéter coulisses na moni pe même style wana ba musicien orchestre mosusu pour OK mula été ko marcher ba monter na moni Mbemba za Johnny Membe azaki pa ka bosser orchestre suki zaki bina filé o ba tutu ba bi ke bina filé na yo moi guerre mo bozala wana ya robomba te siko yo recruter animateur mo outé pa na éviter ça pour tirer karatonde non moni ngana za artiste o la problème na mututé na kama ndongo tolo ba ketana problème ce qui na frère na ngana ni ngana problème na batu déjà te bref as artiste na vandaki ba bisinga ke non artiste moko boye ça azar pour ça tester bon ngai musana ngai za ke na sepel ça ba fanatique et la bonne musique rai azel longi quand même o ils a reconnu na Kinshasa o aboaka déjà na sala ni aboaka bien na tunie asinga ngaku na yebite auti na orchestre utoloba ngai bika ka utai pa fina so kabo se bulembi na tunie asinga no naza na palais nazo luka boulot na palais nazo luka boulot bon biso tona posa ya ba travailleur o ba yebi be boulot naza na choite na fongoli mutema na fongoli maboko mwana moya sali pe test na ye calme aboaki bien to sepel na ba cri na ye to za na choite et tombé pe bien dans un studio to préparer génériquement alors proposer biso ba cri na ye soki ozala bien to kotisango to continue ce qu'on doit beaucoup de temps pour continuer wana yo lobi ke problème les affaires exactes mais si biso bato to ya marabino il y a des commentaires na émission biso puis biso to za moins chance okuta na ba fanatique ba linga bino moi trop mais na ndenga système ba fanatique ba bigé lelo musique na biso Congo etamula na moi DD parce que ngana ebigé lelo so lobi doit faire exacte mais erozo tala lelo na lisu mususu par rapport ya yé évolution ya bina filé lelo parce que il y a bétan le solan na loba ke lelo bango ba bimisa yo na wanted ba chayo pour au mécanisme moi ko tirer alors il y a ça la fierté ya village ne maman te déjà kutu makamwana na bilak na yeb so maman te tala ku ba maman te bat baloba wana donc les ce qu'on a dans la belleté na continuer à retirer et ça ba raisonnement ya biso ba congolais to za kanango to ngakomona muto sa musala bien tabima pe moni to linga kaka soki muto za moko azaka moko beta calcul ba o to baza ça ni bango na sa bato basanga na poto tirer bat mutoto la kombo na te wana komi bêtise biso za to sa pena musala musique to ngana yeko na quartier depuis bo mwana tina koma boye pour lobinati pour na organiser ni après tirer so na organiser nini nga fierté la ngeza ke wa to sa boulot bien on sa boulot bien to ça la to tombo la culture na biso to ça relève oyo to yé na moi retard pe o to na chance mingi te par rapport ba relève ba orchestre ya ba orchestre ça la mana ba oui que génération o biso to to za kombo pesa et koti poto tellement ya osanati mais ezaki pena ke mona ka ba 20 sonne après ba 20 sonne moi mena ke ba fali pour ba faire rigolo ba bimi ba maestro mona ke ba cheba mo biso bana to bandaki to ba débat bana mikebo to na ni trophée ni disque d'or to poto na galwa biso ba nga lingo kota plus na ba banalité on a te na ligne plus tous à la boulot et aux à la bien to préparer générique na biso kala mingi to proposant ba fanatique de la bonne musique pour surtout en étape pour proposer non moni ezaka étape pour proposer beaucoup mieux ko imposer o étape pour proposer za étape mo besoin difficile na vie artiste d'ailleurs on a zo éviter ba polémique pour surtout en étape pour proposer ba en fait na to misal bon mon côté mi balé mi c'était pour comment ko imposer moni lelo maestro akoya na style moko boye a imposer binongo pour boyo kakaye déjà na moko yo en fait ayeli bino en fait bozanayi apesi bino sko ba congolais na sale fort na elimino style lo boyo kam moi le to fanda bon moi boye na biso fali pupa ayeli biso style boloké tout ça là ayeli biso a imposer mais biso photo proposer ce qu'on a proposer bon lingi kutu ba problème ti batika la calme na concentrer boulot nga et aux ala vraiment bien voilà et ça vraiment bien de bien mais siko na ndenge évolution zo kende est-ce que lelo yo pe bote bandula bango bote concerne Angola bobeti pe awa est-ce que
na orchestre na parce que le bloc on comment lelo ko bimisa pe mambo ebele parce que le tout le monde bana mai baza quand même ebele baba noko babi ke za boulot est-ce que bazo rappeler moi choka chaque fin du mois bizarre ndene te nga fin du mois na comité et ko koma mukoto zongo to bano kati ata mutu mo ata $10 fin du mois ebi kenene abwe nazo ata $10 mo bwe e bano sala nanto ko mukoto mbongo te na musalo to sala to zana ta o proposer na ba fanatique to fanda bien na mboka to fandi na biso e oya nango mutu tu a se retrouver pour na yebi bien que nde ba uta ba pale wana ba ya ba to ka pamba te pour lobi ba zwape moni donc ngaso na komo zwa bango pe ba zwa to na ta ko concentrer to proposer ba to marchandise ni to nango soit comme te kama bien après eza nango bien voilà. Après ça on a bien mais ce qu'on a parlé au Yoruta na habité le lo maestro Favro a été ko boka moi et puis bazana mo ba tourner na habité analyse nyoko sala le lo ozo mona parler na bino na musika. En tout cas félicitations na maestro, c'est pas facile. Ba misha ba longwe oti ba ke poto ba longwe to zongi ba ke su États-Unis ba longwe maza toujours na nerf wana solide toujours azo continuer na mona fongoli ba porte ba artiste bazo ya ko sa ba tester tous les jours. En tout cas ils ont ça là vraiment bien. On a fier ya osala fils maestro pe osala artiste congolais en tout cas côté maestro ali ba courage na e. Pour ça facilité. Ndeti nga bodo kena poto ba mise ba kim. Moka ekufati. Ekufina nti ezoka. Mais yetali azo continuer ko tirer, azo continuer ko sa boulot en tout cas côté za donc sambazane. Voilà. Zamazani mais ce que bino na génération no bato boleka na Villa Nova mingi ba kumilo ba leader et résultat de l'évolution parce que me suspend dirait il est l'autre to mona ba on peut rien na ndenge ya ba prestation scénique na ndenge pene ya makambo na ebité selon yo l'évolution ba ndeko mso ba longwa ezaki trop tôt bon il fallait ba fa non côté wana ezambria omoni nga maestro pesa une opportunité na sala projet na sa carrière solo na lela mabe na vanda pena bona parler na leli po na bi galère ya na corpo so simbité na zwa pena angle mo pena be pata bo mfina ngai sko ba perium suboza na bango ba komele sko ya fa ko boya kaka ne boya na boya ki ya uko simbité sko osane avec ezaki pena elo mo ba facilité Nathalie Sko ke na mwa mobali na botama na mokili pona sa musique nzamba tinda nga poka na embela bato na oyemba ba oyoka na la esprit wana lelo oyo soki na lobi ke na kosi mabe penza lelo oyo so bozonga Patrick Bekam azali kote kuna na oyo mona ke evolution ezali le Patrick Bekam koma soki na ye kale zaki ya na blongwe sika na équipe pour la Villa Nova na longwati ngana na villageois tikala ngai kaka ena longwe équipe sika okoya kote msuba msimbele biso vocal non yemba intel mais au moins to petit dossier mission ngana émission nze vocal te okoya santa yembela nga mama yembela c'est les moments yembela ni elenge la kisa quand même que musa na sali et poussani lelo pe na koza na ba chance na ngata na ba comme belete mais na koza ata na moi 200 personnes mo pe ba kuma ba fanatique Bekam ka baza ya Bekam. En tout cas, il y a plaisir. Il y a un moment où il a construit, il a travaillé, surtout les fans qui ont silika. Ils ont n'importe quoi. Les villageois peuvent n'importe quoi. Il y a un moment calme, il faut continuer à travailler. Kaka. Si c'est bon, c'est bon. Si vous avez un master, nous répondons à temps. Ça va, on comprend que na boy. Na boy ko ta polémique wana. En fait, pour un master amasta tout ba sa boulot kitoko premier bo mabiso kaka eza plus ya rama ba promotion et surtout ba marketing et na makambo to loba na ba TV ezo be ba carrière na biso ba jeune ebele donc ba ya mso mona la muki abani mama finga papa wa salier na musique ya Congo no finga maestro posa kufa obosa ngeta msu yo mo ba fano ya yo mo ya ba ko ata msu ka 20 nyoso wana balinga ko ba ata msu ba villageois nde ba pesa ko chance directement oui bon ma carrière note gola la la muki beaucoup mo finga mlo fali pupa ola ko la muki mo finga faire gola
olali kala ngono finga le roi de la forêt papa chéri Koffi Olomide bato na bato ba imposer musique na mboka na biso to koma so abimisi to zela to yoka apesa biso ni en fait RIO sala boko ba fan na bango ba peto chance te ba peto chance te carrière eza po ekende te kufa ya moni ngana evita na ngana boya Kara Kabila comme jamais na travailler na ngai kaka leo na yo kiongote Kara Kabila siko na ebite Kara Kabila siko obeta na Kara Kabila Kara Kabila eza pona batu nyonso ezongo équipe te yango équipe te ata CRM mozo sola mabe obwaki no boy Kara Kabila ta mamnesi on comprend donc Kara Kabila ezo équipe te donc yango eza pona mututu siko kuna ba master na mususu baloba balonga village balobake te to sola kaka balobake on dirait maestro on dirait comment atikala mingi na yo on dirait ba masa mususu on dirait non même pas atanga ba komona ba trop ya ba pe baya même pas eza kutu bongo te c'est ba nozonga sko tozonga sa film asima au moins que Patrick Bekam ada parmi ba chanteur ya moi suka oyo maestro ayo pesa chance eto banda ina villa no bato la kuna belé baza banzembo ngana yemba nzembo te wana zakini mutu na mutu azana tour na ye ngwa yango yana bana kata générique na biso to sala muna mutu na dance na ye muna mutu na façon na ye da muna mutu azana tour na ye azana makambo ya raboyo tour na nzamba fongoli makambo na omoni ko banda ko luka ko landa makambo batu et c'est pas bon bana mai eza kutu bongo te ezake tamsu po ba longwa ngana longwa skoti ngana longwa te ngaza na Villa Nova na longwa na za sunde partie na équipe wana ya équipe de rêve wana ya barinani ya orchestre mais na tikala villageois plus na tikala véritable fils ya maestro na mabeti on a besoin on a pe bloc on a pe content mkemki on a besoin pour to clôturer de calamité o lobelo mo pas maestro lelo eza recevoir le fasté biso to landa ma trop guerre eza makasi entre maestro na hérité wata conseil européen ça va nga bébé bona carrière conseil et ça est l'autre nanga na conseil eza penza te so ina ko loba tamu kiende ba ka mona mukabe tambunda ba kolope ba binaka na mbunda wanga na beta na ko loba mukika tamsusu ke biso to landa bango lelo so ba ibatanga après génération na bango eza ba génération na biso donc ceux qui ba kenango bien et ça peut surtout ça bien mais na ebike bango mibale na tikala tala émission monté maestro abike à la première il y a président héritier tout président héritier va na premier maestro alors ba c'est la famille donc na monde que dans montam ba rankina ba fan kaka ba fan ba na ninga na ba se comprendra donc on a kokota en plus té donc voilà
Ambassadeur Monga Wawa Bakula
Bana na yevi kina na ke bandit ya.
S'il vous plaît. Johnny Mbekar na yo tikali wapi? Soni kaka. Ah, kar na yo tikali wapi? Soni. Toga yo babi yo kuna mapesa kwa bankara yo zo kara tishi. Kuna mapesa bani makora kara. Ah. Problème c'est Johnny Mbekar. Ozo na yo ka. Tangu shule ya ulianza. Bedi mek. Problème. Izana ngo msala mpesa kaka. Johnny Mbekar. Pour boire, tu dois préparer même pour retourner à notre boca. J'ai confiance en la vie pour boire un radio. Donc voilà. Donc, Baboumi c'est bien mort, bah il va aller dans notre pied. Musique.
Biso
Avec les autres, on va bénir. Et on va polémique. On va qui fait dans la science pour développer. On merci mon cousin. Mon cousin. Les gens m'ont demandé qui ça va moi. Il y a des soins à moi. On ne va pas demander les médailles. Mot de la fin nanga ezake merci na nengo zitana ko yana micro o chango to lobela pona ba fan na biso ba meloman to la bonne musique to préparer album na biso comme on a histoire tout ça vraiment na posa ya chance na bango ba pesa biso chance pour ça ba pesa chance te relève ya musique à Congo et aux ati donc relève la musique à mboka ya biso ba pesa biso chance et aux ala vraiment bien to préparer générique na biso sika donc on peut sa date il y a sortie officielle à générique donc voilà donc on va s'abonner à la page de Sika pour page de tendance à la Patrick Beckham officiel et ils ont assisté bah piratant tout font la page à Sika Patrick Beckham lay bah kende kuna va s'abonner partout va s'abonner et ça vraiment bien merci na nengo na pesi bah mbote na ngai na Anel Kamboy plus 10 na ambassadeur Mwamba na Babi Enzo, na Dadi Mavungu, na Amede Mackenzie, na Pablo Kini, les grands déclarants na Luanda, na Ben Ouli, les Gabonais, Baza vraiment belé, na Batutu, na Patrick Beckham, tous les amis de Patrick Beckham partout dans le monde, na Pesson Bambote côté Bazali, puis toujours continue toujours à répéter, donc na ebi qui est 4 mois et moi tant que pour dans Solana Bango, pour un respect à la fanatique, donc voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'était là Patrick Beckham, là du maître. Cet entretien fait énormément plaisir. Tout dans l'émission de Congo Révolution News. Et là, je vois directement Michel Kombe le Royal. Pourquoi pas aussi à mon frère Lolo Banga, mon Abosanyoti, Ordi Mambweni, mon frère. Pourquoi pas aussi à Joël. Là, je pense directement sur la chaîne la parisienne. Chico Lubanda, des fois maître. Abosanyoti, Voulouzi Mosekan, la belle 3 fois. Et pourquoi pas aussi à tout le monde. Rodrigue Matin des Masters, Yaziza Lukusa. Donc, je pense qu'on se revoit à la fois prochaine. Bye.